parce que eza na ba personne vivait avec handicap mususu ba pesa nzutu na bango valeur te amona kaki lokwa naza na ngai firme naza na nga capable ya kolinga nyonso na lingi ata porter ata nani do bon biso nyonso toza nde moko te ke balongwa na vie wana ya kokende kosenge pa na ba personne valide batindika bango babwaka bango bapesa likwa 200 francs akwesa ye moi ke eza bien te azali na tina te na osakanela ye kaka na tiki ye na okende wapi no bale no te na ndako langa aosalelanga nini ozomona siko na sens ke donc soki infirme moko alingani na mobali moko ayebisi deja makambo wana valide ntango ayebisi deja makambo wana esani ekoti na mutu etikali yango mona siko bamisusu so mobali ayepa na ya balabi na osala ye nini atukanga pela na pasa libala te pourquoi pas na bamisusu pourquoi pas na bamisusu mais eza na ba personne valide mususu bamonaka personne vivait avec handicap soki azana ye na kati ya bano baza valide aomona ke mie kutu atinda mwana aza valide parce que ayebi ke mwana aza valide ako aider mais o aza infirme a aider ye te Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo Bamerike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Alors, bande de l'émission Bisso Sylvie Mode TV officielle. Bonsoir, bonjour. Au bon émission Bino Oyo. À chaque fois, tu as toujours une émission Oyo dédiée Ming, de l'émission avec handicap. À chaque moment de cette émission Oyo, juste pour vous rappeler façon Oyo bandicapé va vivre, façon Oyo bandicapé va se comporter, façon bandicapé va zala capé va venir bateau dans la société puis la quartier va vendre. Les deux awa na avenue Oshwe, na Matonge, na commune de Kalamu, tu côté maman Bisso Natacha. Je pense bien ingénieur Belé na Kozoye, Ndenga Zoya, tout le monde de maman Natacha Zokota awa na plateau na Bisso. Pour soigner mon climat de l'autre côté awa nandaku place à Vandaka de te vraiment soigner moi ma comme belé comme d'habitude toujours notre le baka tu peux simboter mais vraiment maintenant sur cette émission Oyo puis associé maman Sylvie Monde vraiment mbote papa de donner qui simbila mbote mutu tout Oyo émission Oyo. Maman Natacha, mbote. Mbote papa. Bonne santé. Santé, par la grâce de Dieu, ça va. Il y a tout là, maman Sylvie, vous avez émission Sylvie Mode TV, je pense que bien on peut déjà. Les docteurs au talent peut-être sur mon kenayo. Bonne évolution, nyoso, bonne dengue, mon collègue les quel est malade. Malgré le week-end. Malgré le week-end, mais et les capenza bien été. Et les cas bien été, les bien été, conditions vraiment bien été. Alors, émission Omingi, tout ça, on est pour la personne avec handicap. Je pense que vous êtes informé dans déjà, et bien on peut déjà, de maman de lobby. Alors, question sur le retour de personnes avec handicap, comment tu te sens aux arènes à valider des placements? Bon, papa, cause l'esca moko na ba valide un peu moins passe ma casse. Ils ont ma case, ils ont passé vraiment parce que personne valide. Yé azoye ba vraiment passe oyo personne vivant avec handicap aux anangoti. C'est là yé azo mona qui yona ibozande moko. Moni. En tout cas ils ont vraiment passe ma case. Condition personne vivant avec handicap na valide
état qui bavande c'est comme ça vraiment passe papa. Alors yo mais c'est déjà un peu s'habituer déjà nango. Bon son a lobby vraiment qui na message nango eza oui faut ezala bongo qui na message nango parce que na botami na kati na bango na koli na kati na bango donc na message na bango. Alors mais c'est bon bango tu peux te appeler maman maman Natacha tu vois comme grande sœur nangai hein j'ai une grande sœur Natacha aussi hein. Alors maman Natacha tu te une question handicapé oh yo qui déjà depuis un bon moment tous gens qui m'ont connu. Bon ngai na botami nango nazwa na kimokolo te na botami nango donc obima na libuma mama na bimaki déjà na malade na bimaki déjà na malade donc na bando kola nango ti nde na komi avant kutuna bando tambola na babeki oyo na banda ko nguluma na si na bando nguluma pe na si mais c'est yaki ko sunga asimbaki mutema ka ba personne vivant avec handicap ou bakenda déjà et pas américain moko na Gombe bangonde tellement bazaki kuna baonde bayaki o mimanga baonde ba mimanga pa mundele wana comme ne jay azaki américain ba mimanga pa na ye nde bayo sala opération ya makolo yango bayaki kolatanga ba pareil o nde au moins na kuma ikotambola na babeki. Alors maman Natacha obala oboto za na bana ou comment? Non te na bala te na bota petit. Alors est-ce que après Kinshasa comme d'habitude le baka vous appelez association comme personne avec handicap ou il va déjà? Association bon ba association eza belé mais nga penza na sabita nango vraiment te nazaki kana association moko place na bando kende zaki fondation Pongolove fondation Pongolove yende to bandaki ko sala be mission na ye mais ekumaki na temps moko boye bakangaki pona mo ba condition ebele makambe ebele ayibisai. Pour le moment, en tout cas, la zone association mon côté. Alors, bien sûr, tu es une personne avec handicap. Il n'y a rien un peu chakayo comme ça à part cause anda pour tout va anda comme ça une chose ça la canavi. Bon, à part qu'on va anda en tout cas na débrouiller côté ka. Na banda ko kitana libongo. Na banzo ke somba makala na tindela ki ma CV déjà ba photo wala. Nazana ngope na téléphone sana na bando kendo somba makala na libongu nazoya nazokanga na otia na ba chasser nazoteka awa liboso ya porte mais si lotaki mokolo pango asepela ki le soute na teka wana yango na kangaki pour le moment en tout cas na vandi no na ndako nazana lo na osalati. Alors, quand on place moi dès que ne va tout ça dans ba coin, place monsieur senga pas mon date au début que si quand na ba peur boya. Bon, nazo senga. Nazo lukame eza na batu ce qui a passé au moins espace liboso ne et senga par mois il faut penser que moi quelque chose. Ce qu'on peut c'est quelque chose de en tout cas à aussi pelati au vent liboso. Soit projet au continue côté canayo ou au vin canandako ou que ce des projets l'avenir vous allons poser ça là. Bon na c'est pas vraiment qu'on va nanda côté parce que tant on va nanda coup les vraiment passe naza moi si na ozana besoin mafuta besoin savon besoin moi besoin au moins ça za na besoin mais qu'on va nanda ko za solution na ozana posa soki nazumwa makoki lisusu na kosepela ko continuer mais na mbonga makala te mbonga makala eleki vraiment passe. Tu peux mes pris amis handicapés est-ce que moment tu as une fiancée ou comment? Bon en tout cas
Là, la fiancée. Na ça la fiancée mais la ligne ande ba aventurier la ligne ba aventurier parce que ezana batum susu ba mona ka personne vivant avec handicap ba kanisa on dirait ba nyonso bazande moko OK bazande moko ti parce que ezana ba personne vivant avec handicap mususu ba pesa nzutu na ba valeur ti amona kaki lokwa nazana ngai firme nazana nga capable ya kolinga nyonso na lingi ata porter ata nani do bon biso so tozande moko ti mais comment désespérer na vie amona qu'il y a rien encore à faire donc tout ça tout le monde au salle parce que au mona bato bon parce que bazana confiance na nzambe basambela te soko za na confiance na nzambe osambelaka oyebi ki ata des années nzambe akosa quelque chose alors que simba ka mutema na mutu moko osepela noka na condition za aolingoka bongo vraiment tout le monde ça y mon coso checker mieux c'est talue aïe mon co piancete alors vraiment alors pour handicapé oyo sotamina osho ba je pense mon na bango mingi ba tama ba ko senga venu du stade pour na yo mon na ngondegeni. Bon, pour nous vraiment la monango bizarre. Na sepela lango vraiment parce que au mona personne vivait avec handicap. A kokota na boutique mo ayeko senga mutu. Mutu ana akoipo tindiki akoi. Likwa 200 francs ou 500 francs. Atindiki akoi. Mais ce que pour nga tuka nakoka makambo na ti. Na tambola na kende kusenga singa bato na koka nguti yango moi na préféra kutu na lukanga moko oya ko luka mutoki na mo na oli yango bien qui OK na ke kusenga atuka ezamo passe question yo zanga ko poser on question fétiche nini et je ko zape mbongo nini ko sala pour na handicapé mususu le soko se retrouver na vie na yo. Bon, soy na se retrouver na kolinga pe ko aider. Na kolinga ko aider baninga o mususu bazana habitude ya ko kende ko tambula ko senga bato. Na ko sepela ko aider bango na sens que balongwa na vie wana ya ko kende ko senge pa ba personne valide batindika bango babwaka bango bapesa likwa 200 francs ako isaye. Moi que ça bien te ça bien te pour nanga tuka na ko luka na aider bango po ata na ko aider à 100% te mais moi quelques personnes na ko aider bango. Alors nini message ko pesa ba valide ba oyo ba amis ba handicapé ba chita handicapé ba ndako na bango ba famille na bango ba considérer bango penza te nini ko bisa bango. Bon et là on a yebisa ba personne valide. Et là on a yebisa bango en tout cas personne vivait avec handicap azamutu na kati ya société aza capable ya vivre comme bato yosu ba vivre au lieu que ozwa personne vivait avec handicap au bombai na ndako parce que ceux qui totali bien na ba personne vivait avec handicap bango yosu bazande mon côté ezana ba famille mususu bafungwama batinda bana wana na classe batanga basilsa soki na lobby ministre moko aza mama Irene au moins qui aza infirme mais ba parents ne lokwa bazaki na vision batangi si ya silsi ye wana ko ministre pourquoi pas na ba misusu pourquoi pas na ba misusu mais ezana ba personne valide mususu ba monaka personne vivait avec handicap ceux qui azana ye na kati ya bano baza valide a mona ke mie kutu atinda mwana aza valide parce que ebi ke mwana aza valide ko aider mais o aza infirme a aider ite or ke ba okosa mutu na mutu azana dona e onzambe atindi pas ba mususu yo parent ozo tia na mutu no ke personne valide mutu edenga infirme edenga te okosi au mona ke valide ako aider yo koleka même personne valide en tout cas
bopesa na koyebisa ba personne valide bapesa ba personne vivant avec handicap chance ya ko vivre na société ba sentir à l'aise lokola baza pe bato na kati ya société parce que ba valide mingi ceux qui olandi vie na ye bazaka toujours mawa trop bazaka na souci ba sentaka on dirait baza abandonné moni ba s'entendait baza abandonné na société baza penda utile na société te au mona ba personne valide maloba na ye pa na valide ezalaka choka moni ezalaka choka zoloba donc on pesa question moko ki personne valide ayo kaka mutema passe ozomona donc ba traitaka ba personne valide handicap bien ti yango wana na ebisi bango bato basalaka boy atuka ba changer ba pesa chance parce que mutu as personne vivait avec handicap aza la problème la makolo mais mutu ezo sala ozomona mutu ezo fonctionner aza bien donc il faut ba pesa bango chance ya ko vivre ba sentir à l'aise na société lokwa bango pe baza bato batika ko maltraiter ba personne handicap batika ko maltraiter bango parce que ba maltraiter ba mingi soko tali na ba famille mususu bazwa personne vivait avec handicap ba bomba ilandako ba lingite abima place bato baza ba lingite amonana ozomona soki abimi place bato baza ba ibise zonga kuna yo pe nini obima la kata bato boy mala moza ya kobatama ozomona eza un sens besoin d'importance te besoin d'importance te na société il faut ba pesa bango chance ya ko vivre ba sentir à l'aise baza lokola bato pe baza à l'aise ezate ba maltraiter bango au mona que personne valide mususu azobeta personne vivant avec handicap bino bozape kanda mukuse oui tozala kanda mukuse bien sûr mais biso yoso tozala ndei moti omoni tozala ndei moko te omoni nakoki kopesa deux sens poso na lobi napesa ba 3-4 examen belé na opesa deux sens ya personne vivant avec handicap personne vivant avec handicap ceux qui au comprendre bien ye si l'autre qui est capable ya ko sala musala ndenge baninga ba osala au moins la personne valide à côté les mains azui eloko azui mai azui nini azui eloko mais okomona netingane na vandi boy pona telema mbala moko na azui eloko ezamwa passe il faut na telema malembe na banda ko bongisa apprendre à telemi omoni siko douleur wana e yakala mutu et puis ça mutema mukuse siko personne valide ceux qui a vendu pena mutu bongo il faut aza mutu mawa aza mutu ko consoler pour aluka ko bosana ba blessure mususu oyo azala mais ezana ba misusu ko batala ko makamba te amona kaka ko akoluka ko multiplier ba force ko ya ko ingir moni keza bien te. Alors biso devant un handicap nandaku tu me ko pesa bango affection pesa bango sama bolingo wana d'être ensemble avec eux, de ne plus le négliger, de le laisser, de mépriser, de l'humilier devant le jas, c'est pas bien. Aimer les personnes avec handicap, soit c'est affection, à bossa nyoswana, à bossa gaza handicapé, soit approcher, à bossa inquiet. Donc c'est-à-dire, les habits au monde, et bien c'est déjà mémoire à mouton, beau fingaye, et beau mépriser, beau tiers à côté. Et bien c'est des morales. Alors mais to lingaye, et to sal sabango, to porter un plus c'est pas na bango. Moi qui est moutouane, à très à l'aise, à penser même peut-être qu'ils sont handicapés. Alors, question peut-être comme sur monsieur maman Natacha. Un jour, je peux passer au sa foyer nayo. Un jour, je peux passer au sa foyer nayo. D'après un daku nayo. Ma bête, si l'autre qui est naza moi si, à tout cas n'a pas ça. N'a pas ça. Pour ben ne pas me choisir au robala dans condition zanango na monnaie la cas il y a sécurité parce que pourquoi payer c'est ça aussi n'a posé comme question pourquoi va penser va handicapé est limité c'est-à-dire bah moi donc ça ça la côté et on va mettre les abats ma casse pour nanine bon parce que
omoni eza na mibali mususu bayaka na vie handicapé aomoneka aza na ntina te na osakanela ye kaka natiki ye na okende wapi na obali na otie na ndako langa aosalelanga nini ozomona siko na sens ke donc soki infirme moko alingani na mobali moko ayebisi ye deja makambo wana valide ntango ayebisi ye deja makambo wana esani ekoti ye na mutu etikali yango mona siko bamisusu so mobali aye mpa na ye abala bi na osala ye nini atukanga mpela na pasa libala te omona mosusu asepe nga na sepela na nga kaka nabota na nga kaka nabokola bana na nga moko nzoka nde bamikosaka parce que soki mobali mosusu aye na ndenge ya baventure mais mosusu aye na ndenge ya solo parce que akokozala azwi badeception mingi na mwasi oyo aza normal abino nga na préféré na nga nava na nga na filme mpo nazala lese ozomona wana aye na ndenge ya série mais bao mpe bayaka na ndenge ya baventure mpe bazali yango moye bapense wana etonda na moto ya bainfirme baloba do ye aza mpena na souci ya libala te. Alors, maman Natacha Botami la famille, combien de personnes tu es quantité de la famille aussi? Bon, na côté ya maman naza ini. Na côté ya papa, na côté ya maman tobotama 4. Tobotama 4, naza na baleki misato na côté ya maman. Na côté ya papa tobotama mibale. Naza mwana suka. Naza na grande sœur nanga côté ya papa. Alors, je pense bien, monsieur Bisso Sylvain TV, comme d'habitude, tu vas toujours que le maman Natacha, de son histoire, handicapé. Pourquoi vous êtes handicapé? Quel handicapé qui peut apporter un plus dans la famille, un plus dans la société? Un handicapé qu'on appelle la famille un jour dans ma botte na biso. Tout le qui j'ai bangoté. Maman Sylvain TV, tu es maman Natacha Awa. Bah tout on va soutenir vraiment émission Oyo, émission Bisso Oyo Sylvain TV. Association maman Sylvain TV. Bon les mbaté bandeko. Bon c'est fatigué hein papa monsieur l'abbé Dieu donne qui simbila papa kolemba te tape so bana to sa mosana ngese gain je belon to za je belon awa tant on est sur tambola ne papa Dieu donne qui simbila to za toujours na kati ya mosala oyo to sa porter tout ça visibilité personne avec handicap na kati ya Kinshasa awa to bino pe za porter ko bosunga biso pe ba ingénieur bena za na chroniqueur rodika za bosunga bango pe za mala mingi famille Mbanza na Paris famille Mbanza maman Brigitte maman Anne-Marie Félicien Lutumba Mbanza vraiment bo soutenir maman Sylvie na kati ya monsieur be social op na tumba au bunda pour les handicapés papa j'ai de Kinshasa papa Prosper maman Nelly bobo sanité vraiment tout sunga bat oyo pote moi ce que madame maman Natacha tout parce que la fin émission biso ni ko ça batu nyonso o baza handicapé pe o baza handicapé tini ba ko apporter na vie handicapé bon et là moi la bosana qui na lina baksaka à propos ya personne vivant avec handicap ceux qui ont tali bien ba personne vivant avec handicap musu babotate parce que les parents ont une chance. Parents zoloba, ceux qui personnes vivant avec handicap à boti, donc on peut ça charge. Parce que bazana confiance en mibalité. Au moni mibal mususu bayaka. Aye tellement moni azani personnes vivant avec handicap kaka, aye teze mesani akimi. Charge zongi na famille. Yango mona famille ba personne vivant avec handicap mingi chance ce que tali plupart ya ba personne vivant avec handicap mingi omona ti ya ko mukolo azo ata mwana moko te parce que ba parents ba pesa ki chance te bon na koyebisa bande kolanga ba personne vivant avec handicap na koyebisa bino omoni ba parents to botami la bango ce que le botali la kaka bango eza moi passe do luka o meka moi ko créer vie na yo na ndenge na yo ke otaela kaka famille soko zotaela famille en tout cas okozala kaka bongo se trouver te au mona yo personne vivant avec handicap tellement ba pesa ki chance te oboti te oko mukolo okomona baleki o baza valide tango ya boti mwana na itango akoyepa na yo soki akwepa na yo abandi kofinga yo uzo finga ngai ngamu tona pekisa obota
obota te pona nini tango baninga babanda obota yo ozalaka wapi ozomona nga moto napekisa te en tout cas nakoyebisa bapersone vivant avec handicap boyeba mpe kopola mibali eza te oyo ayozwi oyo ayozwi non il faut mipesa na valeur mpo moto apesa valeur fo yo moko omipesa na valeur so omipesa na valeur mobali ava pusa peno akobanga nano aomolo ndenge oza te me akotanu iloko eza kati no akobanga aoluka sakano te elo nalingi napesa nayebisa bandeko na kaka yango wana Maman Natacha vraiment émission vraiment c'est plus ma casse parce que de côté na profondeur vraiment il y a masolo handicapé na vie handicapé na vivre ma famille ndenge mi belle ba rejeter ka bango yo oza valide mon oza valide olinga handicapé na ozo comme mushina na ozo comme ballon na yot ozo comme shida na yot oko beto zo kuna c'est pour un terme, tu vois. C'est pas bon. PSP handicapé valeur, à moi si. Il y a mon bali, moi si PSP valeur. Bon, finir, va venir. Il y a tout ça dans la ligne. Oh, il y a ma col. Oh, non, tout dit que j'ai abandonné la carte, tu vas venir, tu vas vendre. Bon, finir handicapé mingi. Surtout, on va chaise roulante. On va tambour ma col de ma boko. Yo ko apporter nini yo pe mobile yo pe moi si bona boy ben jour nyonso wana décourager ka bango pe bisa ka moral na bango alors to tika iloko wana to encourager bandicapé to sunga bango ba pays ebelé na Europe na bango ba européens to bazoyoka ba mec bazoyoka ba pays ebelé na Europe parce que handicapé mingi puis ça tout basa à l'aise mais en Afrique awa particulièrement na RDC Kinshasa to vandi awa ce que tu as dit, c'est que hier, au monde va vivre, au lieu de passer. Mais monsieur, tu as dit, centre handicapé. Bon, moi, l'image, c'est passé comment? Alors, Maman Sylvie, merci. L'initiative, vraiment. Merci, Nanenge, au pesa ma casse, au pesa penza, le boko, pour te handicapé, va pesa message dans le monde entier, Bayoka Bango. Sylvie, merci, Ming, vraiment. Merci, Ming, Nagino Belon, quoi, ma triple option. Merci, Ming, Nayemel, le représentant légal, Jean-Pi, quoi, tu as tout, tu as bisouté, tant on y en sort, tous en aïe, mais ça me tient sur. Et bien, comme bon, on a souka, Maman, Natacha, habité ce qui, message qu'on adresse à Maman Sylvie, Zalito, dans ce social handicapé, aux apotos. Bon, ya liboso na opesa na Maman Sylvie, merci mingi. Na kosenga nzambe apesa ina makasi alembati parce que musala eza passe makasi mais azala toujours makasi. Bon, na koyebisa batu nyonso o ba otala émission oyo. En tout cas, na kosenga bino na bolingo vraiment ba soutenir Maman Sylvie, ba soutenir mission et kende liboso et koma ba place nano et koma te koma na ba parents na batu misu ba et koma ba comprendre valeur na mutu na société et bazwa mutu donc mutu tango azopema aza mutu siko tango yoko négliger mutu azopema bongo nyama ozwa inde il faut oyeba kopesa mutu ekela mulanzambe eba kopesa e valeur à vivre comme mutu na kata société à sentir à l'aise à bosana ke nazana passe à bosana ke atuka naza infirmité omoni azala normal et kozala bien. Alors pour contacter Maman Natacha so soutien ko zepa bato mswaza poto numéro no ko zandeni yo pesa toza poto so pour soutenir yo. Bon, numéro langa 082 712 80 70. 082 712 80 70. Alors, on a un bon numéro Maman Natacha. Avant que ça la musana ya makala après qu'il temps va permettre qu'il ait continuer musana makala à 4 ans donc mikolo yo so ça soutien au soutenir ndeko na biso moi Maman Natacha aza handicapé à débrouiller à débrouiller aza fainéantité elle travaille bon ça vraiment ma casse alors pour se soutenir bien qu'un numéro à PCB wana quelque chose na yo 10 na yo 20 euros na 30 euros 50 euros na yo après à continuer misa na to continuer à faire na et koza mala on mingi vraiment merci na mutu tout à l'émission oyo merci na mutu nyonso oyo pa pesa opportunité que monsieur de madame na ça ko pesa merci te Génon Bellone vraiment na représentant Jean-Pi merci vraiment ndenge bo soutenir biso pe ba accompagner toujours une émission oyo alors sans oublier nos copol na Allemagne nos copol na Allemagne mbote
et puis merci pour le soutien de maman Chantal. Moi si mon long vraiment Neuropolo, maman de la Sengi vraiment ba soutien bino, bo son tous maman dolo, bo ka mission na yeto tout ça qui lubu. Alors ki minga pour ça amatakuna akutana bino Neuropolo vraiment mbote minga maman Chantal vraiment Salman, maman Sylvie azan sarabino te ayebi. Chaque fois que sur le Neuropolo maman Chantal vraiment mbote minga. Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele